Ataza likata munene ana pose comme na niveau mesure moko ke moi ça ko kimati aya pa na nga chance na ko soki aza atele marate mais azoyo ka posa ya mwasi ye atele magana ete likata ne tele marate mais ayoki posa ya mwasi conseil nini aya ozana solution bien comment maman ezala likata ne tele makate ezala avec saka pamba ezala ki azana hémorroïde ezala ki ayoka ka posa basité ezala ki soki amoni azana posa mwasi soki amoni mwasi po posa sili aya donc aya vraiment abenga quand na ba numéro bino bo fichaka na fond d'écran wana numéro na ngeza ozana ngo donc naza capable ya ko aider atape mibali oyo aomona ki azana posa mwasi mwasa boyi mwasa kimiye donc aya eza kisité eza kibonganga te mais eza technique oyiye moko le grand mopa wa bois en tout cas eza kisité eza technique soki mwasi aboya ye aya na ye aya aluka solution pour zongela mwasi be aya ndeko kota na libolo na yo a sentir différence entre ye na mwasi na yo bien comment maman journaliste c'est qui signe la question na yo soki mwasi aboya ye aya pour ko solution donc aya pa nanga donc eza mibali mususu alingaka mwasi na makasi mais mwasi azolinga ete siku yaza na posa kaka azongela mwasi na ye tango ko benga nga chance bolingo na ye kozonga bolingo ne kozonga po mwasi nyoka azawana bango mo baye nyoka zawana akoideye mais pourquoi na mwasi nyoka fo leka no pa na nga chance c'est aleka no pa no a découvrir no bilengi oyo ya bana mongo babi mongo azandumba te mais mongo asepelisaka ne ba papa apesaka c'est que yo so yo sepelisi papa ko so melo pe lupango kwa ya papa muto ayebisanga ke chance ndongo zabo na mona so melo ka parcelle moko na lola eyokani Dali Mayoko so yoka ozoyoka mayipo ozombela jansi lupangu na lola seke yayo komisaka vraiment bapapa ko mama nakomisaka ti taka na muki na boya na ngana ya munene so yebisaka nano ça c'est entre nous totonga na mwa muke papa kanga lito ça c'est entre nous combien de coups sepela nango obozwa combien de coups vraiment ya makasi ya combien de coups donc na ebiso ke eza mobalo atelemaka ezala oyo avec saka rapide eza o avec saka na passe baya solution nga na tuni kaka solution tinga tuni na par jour olia combien de coups yango nazo kende ti solution kozwama donc nga na koloba ke non naza na posa na journée mobala betanga donc journée c'est trop dire dans 1 heure du temps mobala betanga 4 coups wow si ozoyokelanga makambo elone makambo ezana mibali mususu tango na kolobaki no te na posa ya 4 kuna minute wana ndeti amona nga ndoki ndeti mibali ya bongo omona ke no tango omona bongo moya ya te ndeti pago matumona gradio kwa mboko tango omona bongo moya ya izate sikopo pago matumona ya pananga esenga nini ke mwana yebisete ke no faut au verser 4 coups 5 coups te ayaka lolenga zawana na ko edeye ko utiliser oui na ko edeye siko yebisanga pe 4 kwa ngokana libolo bie bakobeta pe na lifuni ya ko ezape na mibali misusu bon alingane pe mwa libolo mwa mkemeli plus beaucoup alinga vraiment lifunya mwasi non en réalité nzamba sala eloko na place nango munoko ezapotolia libolo ezapoto sibana lifuni ezapoto kenda zongo inene to sumbaka voilà ezate ke mobile fa sibanga na lifuni non eza bien te ton mobile aussi banga na lifuni ya na sumba ndenge nini lifuni eza na colle yo moko tala tango kenda po opirjo tungola tango okotisa pompe na lifuni ekota na passe na difficulté siko tango likata mobile ekota na lifuni na ya mena obando ganga te kasi eza na mutu musupe asepelaka na ye lifuni likata kote na kati ya lifuni bon wana pona yo wana bango pona